Lisa Mondoki, nayokaki na matui manga natangaki mpe na Biblia tala lelo ekomi realite po ezali ya solo nayokaki na matui manga natangaki mpe na Biblia tala lelo ekomi realite po ezali ya solo oh petelo kotelema Shalom, shalom. Nzambe apambola biso. Nzambe apesi biso temps. Nzambe apambola oyo koti na pokwa lelo. Nakumisi Nzambe komona yo. Nayebi ke Nzambe aza na biso. Mais avant tout obondela comme d'habitude. Seigneur topesi yo merci parce que oza malamu topamboli yo totiki moment ona maboko na yo. Molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin na kombo na Yesu. Ya moyeneza na mosika na biso ya bandoki ba magicien nyonso ya monde des ténèbres bataki nyonso satanique diabolique ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Tobele rien que ta présence règne kati na biso au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nzamba pambola yo, yo muto koti na pokwa lelo. Oui, tokutani mwa kala, mais Nzambe wana lelo apesi biso susu temps, po tomona na lisusu, aza malamu, ayebi pona nini apesi biso temps kitoko oyo. Avant tout, partagez message, partagez na ba groupe, partagez pona bandeko mususu, baza na ba problème, baza na difficulté, baza na ba souci, baza peut-être na besoin ba mona pe loboko na Nzambe et que yo koko vanda kaka boete eza malamu partager message pona bandeko na biso mususu balanda pe bapambolama nde toyokaki na message na biso mbala wana mwasi oyo mwana oyo ayebisaki na man ke na mboka na biso kuna koko bikisama asungaki ye. Donc, yo peut partager message, soza mutaba groupe, partager na ba groupe, partager pour na batu nyonso, balanda message eza malamu mingi. Tango partager message, oza vraiment béni, Nzambe wana apambola yo, na tango zo kanisa pour na batu mususu. Bien aimé, tozo continuer na message na biso, to continuer na programme na biso, toza vraiment na émission na biso o tolingaka mingi. Jésus-Christ, notre médecin. Jésus-Christ, notre médecin. Aza médecin na yo, aza médecin na nga, o na poko na lelo akiti lisusu pona asunga biso, abikisa yo, akonsole yo. Na ebike aza Nzambe o aza kati na biso, eke Nzambe wana akotika yo te, akotika pe ngai te. Yango nde na banda toujours message na ngai, okoti na programme ya Jésus-Christ o akonsolaka mitema. Oya pardonaka, oya sungaka, oya bikisaka. Yebisa bandeko na yo, o baza libanda, o baza nan ba se connecté te, bakota pona lokumu na Nzambe, Nzambe wana akoyeba na kopambola bango. Ya solo lelo toza na thème na biso toye nango lelo. Qui a péché? Nani asumuki? Nani asumuki? Qui a péché? Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1 à 9. Tokotanga quelques parties. Onde molimo na Nzambe akamba biso na ndenge toko koyeba na ko expliquer. Donc dans le livre de Jean 9, chapitre 9, verset 1 à 9. Bien aimé kati na nkolo. Awa tozo komona aveugle. Ezalaki na mutu moko aveugle ne nde tolobaka awa tozo ko solola, tozo ka message, yom tozo landa message, yom tose okoti Nzambe Nzamba pambola. Na wiki Nzamba sa pamboli yo, ça fait longtemps tokutani kala lisusu. Lelo susu ta na moni yo na sentir présence na yo
nzambe wana apambola yo. Awa tozomona aveugle ne. Mutu moko azalaki aveugle, abotama aveugle déjà bongo, miso akokufa. Alors mutu oyo azalaki musala nezalaki ni toyebi ba aveugle. Musala nezalaki ka kosenga mbongo, kosenga mbongo. Alors tant azosenga bambongo wana, po moya sala ezate aveugle. Azoyebaka na kosenga mbongo pasi na motema, mais tant azosenga bambongo wana, yokeloko yaki koleka awa. Jésus-Christ abande pe ko passer wana. Alors tant Jésus-Christ azo passer côté wana. Alors Bible lobi ba disciple ya Jésus ba mona kiye. Ba mona ki mutoyo ndenge aza aveugle. Ba yebaki pe histoire ne ke aza aveugle ne. Ba tuni Jésus. Ses disciples lui posaient cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ba disciple tango ba moni ye aveugle né, ba disciple ba tuni Yesu. Ba lobi Yesu, nani a péché? Nani a péché? Nani a sumuki na likambo oyo? Nani a péché? Bandeko bobenga nga live vraiment. S'il te plaît, toza déjà live. To landaka ba programme, toza live, to landaka ba programme. Et ça la biso bien parce que Nzambe asunga yo tango zolanda programme ezala bien obenga nga live te. Na aussi ça nangai naza live ndeko ozo benga ngai vraiment tika ko benga. Nzambe apambola yo tokoki kosola na biso ata sima. Tokoki kosola sima ezali pamboli monene kola pambola wakanisela yo. Bien aimé batuni ba disciple batuni Jésus. Pona ka oyo, nani a péché? Yoka question na bango. Rabbi, na situation na ye abotama aveugle, nani a péché? Ye to ba parent na ye. Ye muta péché to ba parent na ye. Tozo comprendre te nani a péché. Na situation oyo. Nani a sumuki. Pona abotama aveugle. Po azala aveugle. Nani a sumuki. Yango na moni teme na biso toye nango lelo qui a péché. Nani asumuki na situation oyo. Eza ba parents teza ye moko. Awa siko ba disciple a Yesu ba yaki na question mais question ba poser Jésus bango moko ba répondre lisusu. Ba répondre ba bike ekokozala ba parents to ekokozala ye moko. Tala vie a batu ba vi na biso na mokili ndenge ezalaka. Mutu oyo aza na problème. Aveugle ne. Mutu oyo abotama miso akokufa. Mais siko ba disciple a Yesu bantoma sans discernement. Bazoluka nani aza responsable ya malheur ya mutuana. Bazoluka nani aza coupable ya malheur ya cet homme. Bazoluka nani faute, nani asali faute na likambo oyo. Bazoluka nani ndoki na likambo oyo. Bazoluka nani asali ye bongo. Mutu azo souffrir. Mutu aza malade. Mutu aza aveugle. Mais ba disciple bazoluka ba yeba ke nani ndoki, nani aza coupable, nani mutu abebisi vi na ye, responsable za nani neti lelo nde tokoma komona. Omona mutu muninga zo bela. Muninga za na ba souci, muninga za na ba problème ebele. Mais yozo luka
akomi na ba problème o ndenge nini ekoki kozala zana misala mabe ekoki kozala zana kindoki ekoki kozala famille na ye bazana kindoki ekoki kozala ye moko atambulaki malamu te bien aimé na ye susu na pokwa lelo mpona kotalisa yo tika kokanisela bato mabe yo moto ovandaka na coin kaka kokanisela bato mabe tika oyebi oyo ndeko azosufri na kati ya motema na ye te na kati ya vi na ye omona mutu awuti kobota mwana malade yo kovanda obandi koimagine pourquoi aboti mwana malade ekokozala masumu ya bapapa na ye ekokozala za mutu ya misala mabe pourquoi azwi malade pourquoi azwi sida oyebi te bato mosusu bazwa sida asala mobulu te ka na hôpital oyo basala erreur bapesi yango oyebi mpasi mutu wana monana na kati ya motema yo ozokondane ye yo ozoluka cause obandi koluka na bandoki na famille si awa badisiple si bakanga ye ndoki ti bakangi vraiment ndoki na bango bakangaki ezalaki baparent directement bakangi ndoki sikoyo oyebisa ngai après kokanga baparent bakanga ye mpe ye moko ndoki ke ifo ezala misala na ye bato ya masumu bato ya mabe tala no bamakambo boye lolenge ya bato nde basala mokili sikoyo oyebisa nga badisiple oyo nde bazalaki wana baza bantoma sikoyo soki elekaki kaka bongo suite nango esilaki mabe batikake kaka bongo ayokake bantoma balobi eza baparent noto basali oyo boye etikali libela na mutu bantoma balobi eza yo mo etikali libela na mutu ya des gens bien aimés ti lelo nde baza wana basituation bazopase na yango bazocomprendre te mpo ani bazose pase na basituation wana bazoyeba te ndenge nini bazose pase na basituation wana aveugle ne avandaki na coin na ye atumbulaki mutu te abengaki mutu te mosala na ye ezalaki kaka kosenga bambongo me badisiple ntango bamoni kaka ye bakomi agité bakomi kokipe vi na ye bakomi komitungisama mpe bakomi kotuna bakestion ke nani asumuki na likambo oyo ndenge bazokotuna na makambo na yo ntango bamoni ozobota te babi nani asumuki peut-être alongola bazemi yo mpo oza wana olongola bazemi me nzambe asaloka grâce ozobota oyo famille na bango babalaka te oyebi mpo na nini bazobala te yo kasi likambo yango esalaka mpasi te tala aveugle ne oyo soki batunaki ye bayebisaki ke mpo na nini obotama aveugle alingi koexplike yango te babien aimé c'est difficile eza difficile mpo na ye alingi koexplike yango te alingi kokoka koloba yango te ke nabotama aveugle mpo nasalaka boye alingi kokoka te me yo komona moto aza malade moto aza na baproblème moto aza na basouci moto aza na badifficulté moto aza na blocage famille ezokoenvoûte peut-être yana basituation moko ya makasi yo wana ozwi obandi kotombola yango likolo oyebeli ko ezoleka na vi na ye te bien aimé moto aza na maladi na kati ya nzoto na ye aza na susi nango me yo ya lisusu olobaka eza masumu na ye oyebi ndenge esalaka mpasi batuni ki a péché nani asumuki mpo na nini kaka chaque maladi mpo na nini kaka chaque souffrance mpo na nini kaka chaque likambo il faut ka yo okotisa péché okotisake mutu moko asumuki wana mpo na nini olukila yango bandoki eza bato mosusu bakanga bango bandoki na famille bayebaka na bango te bakanga bango bandoki na quartier bayebaka te bakanga bango bandoki na Europe bayebaka te parce que badisiple balobi kaka nani asumuki baparent oye ye moko nano ayebaki te mpo na botama aveugle ya des gens bana mosusu oyo bazobotama baza malade ayebi te mpo na botami malade azosouffrir na kati ya motema azosouffrir ozoimagine souffrance ya aveugle oyo ntango azalaki na 5 ans baninga bazobeta babale ntango azalaki na ba 10 ans baninga bazosakana me azalaki na souci na motema nde mwa asakana eza te wana soki atuni mama na bango bato nyonso babotama aveugle
o te biso tozomona sanza tozomona moi tozomona ba voiture mais ya zomona ngo te passe na kati ya motema oyebi souffrance aza nango yo sikoyo ke kobakisa ke eza mpona masumu na ye eza mpona mabe na ye eza mpona bandoki ya famille oyebi souffrance azomona mpona nini mwana na ye aza maladi yo kuna olobi te eza bakisi asalaka eza bandoki eza misala na ye moko bien aimé ye ayebi te mpona nini mwana beli ndeko ayebi te mpona nini azosouffrir ndeko ayebi te mpona nini azobota te ndeko ayebi te mpona nini malade ekoti na nzoto na ye parce que malade eza kaka eyaka na nzoto ya bato ayebi te me yo koki kotelema te oloba ke eza cause ya boye badisiple bazotuna nani aza coupable lelo ekoma ata moto akufi omona moto azoluka yeba akufi mpona nini se bayebisi maladi normale esili te akoluka ti ayeba kaka baloba ke koko na ye moto azalaka ndoki nde asepeli tata mwasi na ye moko asimba bakisi akufi na maladi boye maladi ya mabe nde moto alingi ayoka eloko bato bazozela bayoka yango wana aveugle oyo avandaki na kwen na ye akipaki badisiple te nde na bade koloba susi na ye ezalaki bopesa ye ka mbongo me tala ndenge badisiple baye kotia vi na ye ka tala ndenge bakipe vi na ye bien bato bazokipe vi na yo oyebi mpona nini badisiple bakipaki vi na ye parce que bamonaki Jésus-Christ atemi liboso na ye parce que bamonaki ke changement moko elingi ekota parce que bamonaki présence parce que bamonaki gloire moko etelemi wana babi lokola Jésus atemi liboso na ye c'est que moto akobika tika nanu tobanda koavance toyebisa Yesu ke moto mpo na botami aveugle ekozala famille na ye ou bien eza ye moko misala na ye moko Yesu misala na ye moko totika ye etali biso te baparent na ye totika non tala ndeko oyo bien aimé naza live nazosenga bobenga nga sikoyo te esunga biso malamu vraiment esunga biso nayebi ke bolingi mama Sephora mingi naza déjà live alors tala makambo yaki koleka ye akipe bango te mais bango s'intéresser na vie na ye. Pourquoi s'intéresser à la vie? Parce que Jésus-Christ a poussé na pembeni na ye. Bien aimé, oyebi ke ndengo za wana ozoluka nzambe ozana ba situation no ebele ba problème ebele maladie ba souci kozanga kimia ya modèle ozana ngo mais ba tout temps ozo souffrir wana bazo kipe yote bazo mono kaka ndengwana etali bango te mais tangu kaka bakomona présence en Nzambe kati na yo tango bakomona Yesu asali kati na yo nde bakomi kokipe yo tata o aveugle ne abane ko senga mbongo bandaka ba disciple batuna kite pourquoi situation na eza boye bakipaki yango te eloko nini ezoleka na vie na ye bakipaki yango te tango souffrance bakipaki te mais tango Jésus apusani pembeni na ye babandi siko kokipe vie na ye bakokipe vie na yo bien aimé tango nzamba azosala elo makambo ya minene bakoluka vi na yo tango nzamba azobikisa libota na yo bakoluka vi na yo bakokipe yango tango nzamba azobikisa bana na yo bakokipe yango bakosinteresse na yango siko bazokipe te na tanga souffrance bakipaka te na tanga pasi bakipaka te bakokipe vi na yo te yo ozosouffrir na okipe vi na yo mais pambola makako mwa nde bakokipe vi na yo eloko ni esala bato bakipe vi présence à Jésus makambo nzamba azosalela yo yango etinda bato ke batala akomi boye nde nini abikisami nde nini présence soko oza na présence à Jésus bakoluka yo soko oza na présence à Jésus bakotuna soko oza na présence à Jésus baluka bakota vie privée na yo bayeba mais aussi longtemps que ozo souffrir ozoluka nzambe bakokipe te bamona okola akende kaka koluka kuna bayebelo kezoleka kuna te mais tant ka nzamba ko sala babandi koluka nde bakomi koluka bana nga misusu haleluya nzamba azosala moto moko na pokwa lelo nzamba azosalela na pokwa lelo
Nzambe azokipe vi na ona poko lelo ninga kipaki vi ya aveugle oyo. Aveugle oyo avanda kinde na lobi akipaki ba vi na bangote. Mais batu ba kipaki vi na ye, pourquoi tant ba moni Jésus-Christ a telemi liboso na ye? Pe makambo oyo soko salela ye. Tala lelo batunde ba komi bien aimé. Nde na oti koloba ke aveugle oyo ba disciple bazo luka kaka nana za coupable nana sali boye nana abebe sivi na ye. Pourquoi ko luka ka bongo? Qui a péché? Maman oh pena to mona ne to mona ka eba na ne babala kate babota kate masumu na yeti. Yoka batu. Pona nini? Pona nini vi na ye komi boy? Pona nini na beteli? Pona nini na koma maladif? Pona nini? Malade zo sila te. Pona nini? Akoma ka kokonda ekoza azu sida. Abimana mobali ya sida, il faut zala ziango. Abimana mwasi ya sida, il faut zala ziango. Tala ba penser ya bato. Pona nini azu AVC? Tika mama. Mobali wana zwa AVC bandaka baboye na mwasi. Mwasi wana zwa AVC bandaka baboye na mobali. AVC wana likola mukandati. Tango bapimile mukanda AVC betie. Batu balingi kaka koluka na chaque situation na chaque malheur a mutu kolukelango ndoki kolukilango mutu kolukilango cause kolukilango ba coupable. Or ce n'est pas ça penser à Jésus. Yango ndazo ebisa mutu moko ba moment ozo passer ba temps ozo passer komi tungisa mate. Nzambe ayebi ba moment ozo passer. Nzambe ayebi ba temps ozo passer. Komi tungisa mana yango te. Po Yesu azo sala kalate. Bible lobi Jésus devant aveugle. Jésus tango amoni aveugle. Atali aveugle wana. Tellement batusi ba kipaki ye. Jésus atali aveugle. Ayoki ba question na bango. Yango na pokwa na lelo, Jésus pazotalo malgré ba question na bango. Malgré bazoko koselo makambo. Malgré bazoko kanisela yo mabe. Mais Jésus azotala yo na pokwa na lelo ezande po ayoki la yo mawa. A oza na programme ya Jésus-Christ notre médecin oya salaka, oya bikisaka, oya sungaka, oya consolaka. Bien aimé kati na nkolo. Tozo mona susu awa, il y a des gens qui souffrent même dans le ministère. Hein? Même dans le ministère. Au monde, on moni mutu. Au tali lobi, pasteur openda bengama. Ta l'église ne batu bazate. Maman openda bengama. Ton dibita bengama. Telle vie na ya kokauka. Bien aimé nga na yeko ebisem tozo landanga. Même dans le ministère na yo. Kolanda o batu bazolo balibanda te. Kolanda o batu bazo kanisela yo te. O abengama penda peut-être yo mo pe comme ko se poser ba question lobi est-ce que nga penda na bengama est-ce que nzambe penda koko salela nga na eko yebisa yo pe na eko confirmer ko obengama et puis nzamba zana yo papa mama obengama ata ozomona ministère na yo ezo bouger te ozomona rien ne marche mais na lingi na yebiso ke obengama nzamba zana ya ko sala. Batu balatisa o babilo kwa na te neti balinga balatisa frère oyo. Babina Yesu nani asumuki. Aza aveugle azomona te. Ok mutu azo souffrir na kati ya motema bino bozo bakisile ba makambo. Eza lokola Anne. Tala na se tobi toza mwasi moko boye azobota taza na difficulté obota. Yo tuna yeke loba na yeke ozobota te poani ako expliquer ondeni. Est-ce que yes sengi abota te? Parce azo souffrir na kati ya motema yo ebite. Tala exemple maman na biso Anne. Abonde ko souffrir na kati ya motema. Est-ce que yem talobaki ke abota te? Ok, Bible lobi na biso. Nzambe muta sala ke te Anne zala bongo. Tala exemple Anne bien aimé. Okoyebisa nga nini? Okoyebisa nga nini? Est-ce que stérilité nyonso wana kaka eza péché? Mutu soka zo souffrir ezaka péché? Mutu soki abelisi mwana ezaka ka péché?
ezaka bandoki ezaka kali asumiki mutu so ozoleka ba moment difficile ezaka péché nena yebisu bino ke ezaka péché ana zako souffrir na kati ya motema tango ana zolela azokenda ba église azobondela na temple pasi ezaki na kati ya motema nde mutu ayebaki yango te me ye moko ayebaki pasi wana sikoyo mutu ya bongo na ntango aza na pasi azolela nzambe na ye asala azolela nzambe na ye kita azolela nzambe na ye mimonisa yo ovandi ozoseka olobi tala masumu na ye kiekobo na ye kolongola bazemi na ye bavi na ye pase omoni ndenge lelo azofuta yango bien aimé mutu na mutu aza na pase na ye yo telemika apasa moninga eza pasi tango ana azolela azosufri na kati ya motema azosenga na kati ya motema penina azoseka pene mokomi lokola penina ya deja baza lokola bapenina ozoseka mutu nzambe apermete azala bongo ozoseka mutu nzambe ayebi ntina azosufrir ozotyola mutu oyo nzambe ayebi mpona nini na ntango wana aza nanu bongo ozoseka ane mutu azolala te okoki kobenga ane nde nalobi otuni ye ane ozobota te mpo ani anga kopesa explication te anga koyebiso te ke nazobota te mama mpona boyeboye anga kopesa ayebi te bible elobi na mokanda na 1 Samuel verset 1 à 5 bible elobi nzambe nde mutu asalaki ye bongo nzambe arendre ye stérile asali ke abota te malgré mobali abandi kolinge me nzambe apermettre ke ana abota nanu te. Mais pensez na biso ezaka ni tant tomoni mutu azopase ba situation passe tant tomoni mutu azoleka ba situation difficile kaka péché eza Satan eza yemoko eza malheur pourquoi ka bon Bible ezotelisa ke nzambe a permetaki ke ana azala bongo mais ana zo souffrir bien aimé peut-être ba moment ozo passer na nzambe azo permettre mais nzambe akokangola yo peut-être ba moment ozo passer nzambe a permettre mais nzambe yebi tango nini akosembola loboko na ekati na yo nzambe yebi tango nini akopesa yo solution tika bango bakanisa nde balingi tika bango ba penser na yo ndengi balingi ko empêcher makanisi na bango te tika bango bakanisa basa bakalki nde balingi menga na yebi ke nzambe o tozo salela nzambe o ayo akokitisilo ngolu pe komona bikamwa koza na suscité message na ele koza na suscité awa na loba yango tout le temps tango koti na programme o souci libanda makanisi na mususu pensée négatif libanda mais zala tia esprit na okati nesika o parce que nzamba aza na projet po na yo ezala maladi no eza ndenge nini ata batu si baseki yo ata batu ba critiquer yo ata batu ba fingi yo ata batu ba choli yo ata batu ba komi kosala ba reno pona koseko zo ka motema pasi lokola ana banda ka motema pasi na yebisi nzamba kosala yango na moni ana zaki koke na temple pona ayebaki pasi na kati ya motema ya des gens ti lelo bazobala te mais yo vandi ozoseka oyebi pourquoi bazobala te oyebi pourquoi bazobala te yo kanisi bango pe balingi bavanda bongo bazobala te balingi bavanda bongo te eza ba moment bazopase ya difficile yo koki koya te obakisela bango likambo ke a cause ya boye ana azosufri na kati ya motema me bazokoseka ye bazokotyola ye bazokokritike ye me mutu avandi azosufrir ezokolia ye na kati ya motema me atikaki nzambe te ake na kati ya temple azosambela yango na lingi nayebisa yo mutu oza na basituation difficile yo mutu oza na baproblème ya makasi ozomona solution te programme yango Jésus Christ notre médecin kota kuta na biso na kati église yaka tobondela mpo na yo nzambe akosala yo bikamwa nzambe akosala yo bolamu ana azocomprendre ye moko te mpo anini azobota te kaka me mobali wana nde nateyaka azokobotisa mbanda na ngai me ngai nazokoka te azocomprendre te mais ana asalaki nini abondelaki yango nalingi yo mpe ozala mwasi ya mabondeli
na lingo za la papa ya mabondeli ana kendaki na temple ke ko bondela apusi motema ne pa ina nkolo ndenge na teyaka toujours na bi motema an ekomaki liquide motema an ekomaki liquide bien aimé motema an ezaki ya kolela motema an ezaki na souffrance ana leli bible lobi ana lobi na eko sopa motema na ngai pa ina yawe tango mosala nzambe akuti ye atune qu'est-ce qui se passe otika masanga teti jusqu'à quand ana bina langue te mais na eko sopa motema nanga na sana ba situation o ifona yebisa nzambe na sana ba situation o nazo comprendre tenga moko pona ni ezo sama na vie nanga na sana ba situation o nga moko na yeba akuti ko expliquer ngo te poni na mona ka ba demo boy na na ba situation mo nazo comprendre te poni nini nzoto nanga ezala ka boy na sana ba situation mo nazo comprendre te poni vie nanga zo marcher te ba situation na ko yebisa ngo ka pa ina nzambe kaka yemta ko pesa nga réponse na makamwana mutu msa ko pesa nga réponse na makamwana ezate kaka nzambe wana mutakoki ko sala kaka nzambe mutakoki ko pesa nga réponse esi ba sekinga esi ba lingai melelo naza pa nzambe liboso na nzambe naza awa pamba te parce que motema na ngai etondisami na mawa soki bamoni nga na ye na kati na temple oyo eza c'est parce que eloko ezosalanga pasi na ye koyebisa nzambe na ngai makambo ezosalanga pasi makambo ezotrouble ngai makambo esisi ngai makasi makambo ekomisi ngai na suka soki naza awa eza pamba te bien aimé yango na lingi na ebisa yo yo mutu oza na ba situation difficile yo mutu okomi na suka yo mutu olembi yo mutu ozotangisa mai na misu memi pona kana yo nde na lobi ozoyeba kutu te pona nini okomi bongo ozoyeba te pona nini situation yeli ya mabe na kati ya ndaku ozoyeba te envoûtement nini likamuni ezoleka na kati ya vie na yo yaka na église to kobondela nzambe nzamba ko salo bolamu na pokwa lelo pe na programme oyo koti na kobondela nzambe nzamba ko salo bolamu oza na église pa ya ba pasteur na ona mboko sambelaka trouver basai na nzambe bakobondela pona nzamba ko tika te ko salelo bolamu nzambo asalela ki an bolamu akosalela pe yo bolamu haleluya bien aimé kati na nkolo soki tobi totala tozonga epai na papa na biso oyo aveugle né même Canaan ye pa comprenaki te ayebaki te pourquoi zo passer ba moment wana oyebi te po ani ozopase ba moment oyebi te ozokomprendre te po ani oza ndako ya libala nazobota te oyebi pe te ozokomprendre te po ani oboti bana baproblème mama oyo aveugle oyo abotaki aveugle oyo ayebaki te po ani aboti mwana na ye aveugle ayebaki te amondi ka aboti aveugle nde nalobaki wana ne bandeli bakamaradi nde bakoki kotuna babi papa moninga na biso obotama boye ndenge nini akoexplike nde nini disciple ya yesu balobi ke eza baparent to ye moko eza baparent to ye moko bien aimé réponse apokwa na leo na elio yango réponse okozongisela bayini na yo yango réponse okozongisela situation oyo etemi na kati ya libota na yo yango réponse kozongisela bango lelo réponse à Yesu yo za na besoin ko répondre te mais Jésus nda ko répondre na place na yo haleluya tango batuni Jésus eza ndenge nini yo ka Jésus na biso azongisi Jésus alobi non eza yete eza bandoki ya famille na bango te eza pe ba parent te po lelo batumi bakomisa ba parent na bango bandoki bakomi kotumba ba parent na bango bakomi ko maltraiter ba parent na bango ezaka ataka mutu moka pesi témoignage ke situation na bino ba parent na bino bandoko mona mutabo yi famille Yesu alobi non eza ba parent te eza pe ye moko te parce que ye aza mwana na ngai mutu moka koki ko toucher ya zate yango na nina yebisa oza mwana na nzambe ba situation zo le kawana nzambe ayebi pona ni ayebi tanga ko sisango mutu moka ko toucher azate ndoki moka kolongola ta suki no ya moto azate parce que oza mwana na nzambe bible lobi awa
Jésus alobi na bango non eza ni ba parents na ye eza ni ye batu ba péché mais nyonso o bozomona c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Batan ozoleka difficile wana ba malade ozoleka nango ba problème obanda nango maladie chronique eva na kati ya ndaku ozoye bate pona eva na kati ya nzoto ozoye bate nini osala bien aimé na koyebisa yo komitungisa mate eza ba misala na nzambe ke mimonisa na vie na yo po makambo nzambe kosalela yo okotémoigner koloba wi nzambe aza malamu nzambe azolekisa na ba période moko ya pasi ya difficile mais yebaka nzambe akose manifester misala na eba œuvre na nzambe misala na nzambe ezo mimonisa nguya na nzambe ezo kita yesu alobi te eza ba parenté bokanisila pe batu mabe te yo na ena yebiso na pokwa na lelo mutu moko akanisila yo mabe te yo pe komikanisila mabe yo moko te kozala pe condamné te tala si bakondamné kozala pe condamné te komikanisila pe mabe te kokanisila pe mabe mpo na bana na yo te mais misala na nzambe ezokomonisama na vie na yo na libota na yo na ndako na yo esika ozali bandako yamba grâce na nzambe wana tika te misala na nzambe ese manifester puissance à Saint-Esprit, puissance dans Nzambe, et se manifester dans libota na yo. Jésus lobi, non. Mutu moko te a péché na libota na bango, mais ezali pona ba misala na ngai. Les œuvres de Dieu sont manifestées à lui. Tika na poko na lelo, les œuvres de Dieu se manifester na bomo ina yo. Les œuvres de Dieu manifester na bomo ina yo. Au nom de Jésus. Nzamba kangola yo, nzamba délivrer yo. Ozomi tuna yo moko, olobi pona nini? Qu'est-ce qui se passe na vie na ngai? Nga moko pe nazo yebate. Peut-être nde batu pe balobaka eza ya solo, batu balobaka ya solo te. Réponse ba situation na o Yesu mutaza nango. Yesu mutaza nango, haleluya. Réponse ba situation na yo, Yesu mutaza nango. Tika bango bakanisa nde balingi. Ko empêcher pe ko kanisa na bango te. Ata ba bengi osumuki, ata ba bengi ozandoki, komi tungisa mate. Mengana nina yebisa yo. Réponse ya situation na yo, eza pa ina Yesu. Yesu yebi réponse wana. Yesu mutakope so réponse. Bango bakope so réponse mon côté. Bantoma bazolo bake asumuki ou bien zali ba parent na ye. Tala batolo ndenge bazo kanisa. Apôtre de l'Éternel, sans révélation. Tala ndenge bazo kanisa. Mais Jésus lobi non. Yango na ina yebisa mutu moko na pokwa lelo. Tika nzamba sala obolamu. Gloire na nzambe se manifester na vie na yo. Ba disciple ba mitungisa maki ba mikosaki. Ba mikosaki bien aimé batu bazo mikosa pona situation na yo. Batu bazo mikosa pona situation na yo bien aimé toza live bolanda ba programme s'il te plaît. Batu bazo mikosa. Ba disciple ba mikosaki. Ba bungaki. Ba disciple tala makamba disciple bazoloba. Nyonso wana nini po kaka muta biki samate. Po Yesu pa décourager aloba te nengeza boya solo. Ye moko pena mtasumuka ba parents na ye. Non. Yango na yiko biso na poko na lelo bien aimé. Jésus alobi non po na situation na yo. Jésus alobi non po na kana yo. Jésus alobi non eza bandoki te parce que yaza mwana na ngai bandoki ba kokoka ete. Ye lisu na nga bandoki ba kokoko simba ete. Yesu mukite eza pe ba parents na ye baza bandoki te. Yo pe kana eza ndengwana. Ba momo zo passé. Ba temps zo passé. Ba situation so le kakati ndako na yo. Blocage zo mona ana. Ba difficulté nyonso na ministère na yo. Ozo mona kola na tika na nga ministère o papa na ye ko ebiso na pokwa lelo. Nzamba benga yo. Nzamba benga yo, nzamba poni yo, kotika te. Na ye ko encourager na pokwa na lelo. Jésus alobi na yebisa yo mtozo landa message a pokwa na lelo. Atozo mona nete zo simba te. Continuez. Message à l'élève pour na monsei na nzambe. Ozo landangai na pokwa na lelo. Continuez. Kotikate. Continuez. Parce que nzambe akomonisa ba zèvre na ekati na yo. Misala na nzambe ke mimonisa. Ata aux aveugles. Ata aux mona gloire nzambe si côté. Ata aux mona le côté. Aux mona nyonso za fermé. Mais na lina ebisa yo. Ba question nyonso za nango wana. Na kati ya motema oyo moko zo se comprendre te parce que aveugle oyo bande ko comprendre te ce que muta tune question point ne vue neza boy na yebite point ni na bota maboy eza bongo point ni na bota mi noir eza bongo mais réponse wana eza pas Yesu
Yesu habite. Alléluia. Yesu habite. Botika. Botika, botika. Eza yete. Botika. Botika kopese ba faute. Na yako biso na poko na lelo. Ndenge na lobi oza ministre na nkolo, oza ambassadeur na Nzambe. Nzamba yebi azomona yo. Ko se décourager te surtout na mboka poto. Muta buko makolo te, abuko maboko te. Telema serviteur de Dieu, telema servante na Nzambe. Salela Nzambe. Eza en Afrique ozolanda ngai. Salela Nzambe. Oza na péché te, eza lisumu te. Bazo loka opete, Nzambe ebita na ye. Nzambe passa qui devant aveugle parce que comment qui ta na ye. Et comme il lobi sabatu. Pour ça peut-être pe yo pe nongo za beta na ye koki. Et comment qui ta na ye, batu ba komi ko loba, pourquoi batu ba komi ko tiye vina eka? Pourquoi batu ba qui vit avec le cas? Parce que Jésus t'aime qui liboso. Peut-être yo pe batu ba comme finga yo, bazo chola. Pourquoi batu bazo chola yo? Pourquoi batu bazo finga yo? Pourquoi batu bazo critiquer ministère no? Pourquoi batu bazo critiquer vina yo? Pourquoi bazo critiquer libala na yo? Pourquoi bazo critiquer bana na yo? Parce que présence en Nzambe et ça déjà wana. Nzambe ninga se manifester. Et ça qui présence à Jésus et l'obisa qui ba disciple. Parce que mutuana zaki ko senga ba onka mbongo. Azana besoin le côté. Point de côté na vie na ye. Point de kipa ki vie na ye. Point de bato kota vie na yo. Point de bazo kipe vie na yo. Point de bazo loba n'importe comment po na yo. Pona nini? Pona nini bazo ko loba po na yo. Ko bota na yo wana te ngo zo bota te wana zo lobisa bango kaka. Maladi ba situation bozo na ngona ndako mezo lobisa bango. Pona nini? Parce que présence à Jésus, présence en Nzambe za déjà kati na yo. Malgré la situation bozo passer na ngona ndako, mais batu na libanda bazo loba kaka. Bozo bangisa bango. Azaki aveugle, azo senga mbongo, pese ka mbongo boleka. O pona nini situation, poni ba koti na vina, poni ba occuper vina. Bango babala yo bala na otembe ba occuper ka vina. Ozana mobile noza calme tranquille, mais ba okota ka na vina. Poza na Nzambe. Parce que misala Nzambe zo se manifester kalate. Ba disciple tant ba mona ki Jésus a telema ki libosa mutu wana. Ba yeba ki ke o tato loko atemi devant aveugle. Eza po aveugle mona. Tato loko atelemi devant mutoyo. Eza po muto vine changer. Parce que Jésus-Christ est notre médecin. Ale kakabongo te sans asa l'opération à maloba naye. Sans asa la système moko. Jésus-Christ est notre médecin. Ati kakamoto bongo te. Tango ba moni Jésus devant wana. Ba lobi te. Tato nga sa quelque chose. Tango bato bazomona vie na yo, bazomona nango kangami na Nzambe, bazoluka ba empêcher yo, bazotala balobi te Nzambe na ye linga sa eloko moko na vie na ye. Nzambe na linga bikisa ye, Nzambe na linga pambola ye, Nzambe na linga consoler, yango moni agitation wana na vie na yo. Pourquoi? Alléluia. Tango ba moni Jésus devant aveugle. Ba qui ko comprendre makambo ebele que changement nge kota na vie na ye. Que Yesu akiti si grâce, ayena grâce twana. Que Yesu akobikisa. Que Yesu akosala eloko moko. Hallelujah. Ba hebaki. Que mutoyo to bana déjà ko empêcher, to bana déjà ko loba. Keza masumu atika ekakaleka keza bakoko na ye atika ekakaleka solution biso sito zuyango déjà po ye patika mais Yesu akoleka te pona kana yo Yesu atika ki aveugle obongo te aleka ki kaka te malgré bango ba pesi ba réponse na bango malgré bango ba kanisi o ba koke ko kanisa malgré bango ba condamner o ba koke ko condamner mais Yesu alobi non naza d'accord na maloba na binote. Yesu aza d'accord te na o bazo kanisela yo. Yesu aza d'accord te na place o bazo tia yo. Yesu aza d'accord te na nde bazo lobela o mabe. Yesu aza d'accord te. Alobi non, naza d'accord te. Toza na bino penser mon côté. Parce que même ye moko kolo likambu. Azo souffrir na kati ya motema. Oyebi banda ka mutu wana banda souffrir na kati ya motema. Banda bota ma bien-aimé. Abanda ko souffrir.
alukaka yeba pona nini abotama aveugle mutu akopesa explication azalaki te mais jour wana Jésus azalaki wana apesaki réponse. Alléluia. Na pokwa lelo Yesu wana azopesa mpe yano na yo ya malamu. Alléluia. Avanti ayebaki te mi badisciple bakomi s'agiter. Bato bazoko s'agiter pona vie na yo parce que bayebi ke victoire yangoyo loboko na Yesu yangoyo tango zo kota na programme o bayebi ke ndenga kangami na mama Sephora abikisami ndenga kangami na nzambe na bango vie na eko changer bayebi yango moni agitation wana yango moni bato musu bapusa na même pembe nanga o kakaka lelo aza pembe nanga lobi ba bengi ye allo okomi kuna mais akoma kuna tendeni nazomona loboko na nzambe bolingi ko empêcher batu ti bokoyako bamisusu komi bokomi kuna boye tala ba disciple ote eza ba péché bato masumu po ayebi ke muto tanga pusa pembe na basai na nzambe azozwa délivrance akoluka empêcher tala ninga temi Yesu ote eza ba disciple te eza kaka ba péché bakoko ya ba parents na ye to ye moko mtasumuka Yesu ozomona ngote bamba kasa Yesu akotia ndenge bato musu ba mesana tango baotonga basai na nzambe bazofinga ba makambo ebele to baotonga bana na nzambe babike moso na za misala mabe il faut koyeba koloba non que Saint-Esprit katinanga a convaincre nga makambo zoloba te que bato baza vraiment ba saint homme de Dieu mutu oto zoloba o aza mwana nzambe. Alléluia. C'est ça. Yesu alobi naza d'accord na pensée na binote. Eza bongo tende bokanisa, eza bongo tende baokanisila yo. Parce que nzambe na yo a telemi na pokwa na lelo. Alors Jésus-Christ a sali système abondeli pona mutu oyo apakoli atie soya atie mabele atie na miso alobi na ye kende kosokola elongi na yo. Kende kosokola elongi na yo. Kende kosokola elongi na yo. Aveugle akei ake kosokola elongi na ye. Ake na mai po sokola elongi na ye. Bien aimé, aveugle on atanga kendaki mutu moko akende ko accompagner te po bayebaki ke simba lango te. Mutu moko te akende ko tika ye po yebaki ko simba te. Bazaki trop sûr que makambo Yesu asalio esimba te avec le nez aobika ndeni babosene kaza Jésus-Christ notre médecin lelo kana yo après prédication na ko bondela ezala nini nzamba ko sala yo ngolu nzamba ko bikisa yo ezana kamoko te Yesu alemba nango naloba ngo toujours zana kondima tango kotina programme zana kondima nenge ko compagnie mutu te babika keneka ko sukula longu kuna ninga za kuna kutu tondimi na biso teke makamoko esalama metanga komi kuna asokola longu ndenge Yesu ayebisaki asali kande Yesu ayebisaki mi se fungwami amoni nkembo na nzambe amoni makambo abanda ko komona te yona nefso na pokwa lelo kaka nengo za wana banda ko vivre nkembo na nzambe banda ko mona makambo banda ko mona te banda ko sala makambo banda ko kosala te nzamba visiter na kati ndako na yo soko za malade obikisama ozana ba problème ozana kimia te nzamba peso kimia nzamba conseiller motema na yo nzamba sunga libota na yo nzamba pambo ya libota na yo lelo ko mona misala na nzambe Yesu abi nyoso o azoleka nango ba temps passe wana nyoso leki nango ezalaki ne po misala nange monisa makati na vie na ye yango na lelo pe misala na nzambe zo monisa kati na vie na yo na yaka na prophétie oeza prophétie po na yo ondimi ame esala mabongo ekekokisa mape na vie na yo na kombo na Yesu parce que biso so ba vie na biso changer c'est la parole liloba oyo nde changer ba vie na biso donc tant on continue na programme ozo ndima amen ozo partager ozo ndima amen yebaka ekosala mabongo
parce que ba témoignage ezali Yesu alobi kende ko sokola longi tango akei azongi miso efungwami bato bayebaki ekala batali batuni eza yo te eza yo te alobi oui eza mpenza ngai bamosusu babosani ye aspika yebi te eza nga lelo ozoluka nzambe bato bazokipe yo te bato mingi bayaka mpa na nga baza basituation difficile baye koluka nzambe wana moto azokipe ye te me tonka nzambe akosala bapele ebandi tonka nzambe akobikisa moto wana babandi kokipe ye tango moto azosouffrir moto azomono te tango moto aza na 10 membre na église moto azomono te mosala na nzambe ozolanda nga na poko na yo na ye vraiment kokonsole yo oza na 20 membre na église bato baomono te tango bakoma 1000 2000 ekomi ke asimbi kisi eza péché asimbi magie tango ozosouffrir moto aomono te tata o devant jésus bakipaki ye te tango yesu alobi ne bamakambo asali basystème na misu kende kosukola moto akipaki ye te moto akompagne ekutu te bazokipe ekutu te me tango azongi bato bakomi kotuna ye obiki ndenge nini banyonso bakomi koluka bayeba eleki ndenge nini esalami ndenge nini bato bakamwe bien aimé nde yango wana nzambe akosala na vi na yo nde yango wana nzambe akokitisa ngolu ne na libota na yo nayebi ke aza nzambe oyo abongwani te akosala mpe na vi na yo bato bakamwe ntango ozosala te moto azomona yango eza normal me ntango okosala ekomi aze mosala wana nde nini ye ntango ozotambola makolo baomona yango eza normal ntango ozosouffrir eza normal ntango okóma na bamercedes na yo ekomi akomi nango ndenge nini ye ndenge ozobota te bazosepela me ntango okobota bamapasa noboti kata aboti ndenge nini ye ntango aboti ndenge nini ntango azalaki na présence ya nzambe nde ntango nzambe asalaki makambo abali ndenge nini yo c'est ça papa oyo atosaki maloba na nzambe nde nalobaki atosaki maloba na nzambe andimaki ame ndenge ozoyoka nga lelo kokasa te bene me molimo na nzambe azoloba nde na telemi boye nde na vani boye naoloba molimo na nzambe azoloba ntango ozoyoka maloba na nzambe na pokwa na lelo olobi ame ekesalama kaka bongo kaka ndenge ozondima kaka ndenge ozosepela kaka ndenge ozoloba ame ekekokisela yo kaka bongo na ntango ya souffrance ndenge oza wana bamonaka bato te me ntango nzambe akosalela o l'homme de dieu servante na nzambe parce que nazosenti nalobela biso lelo nzambe akosalela o kobanga te komitungisama te lelo babengi aveugle ata ozangi mokanda oza serviteur de dieu nzambe azopesa yo mikanda semaine oyo nabandi koprofetize kaka siko ozali wana oyo ozangi mokanda zwa mokanda wana semaine oyo babenga yo na nkombo na yesu yo oyo oza maladi na miniti oyo yesu kristo azobikisa yo au nom de jésus jésus kristo notre médecin abandi kosunga yo yo ozokanisa mingi oza na bapense mingi ozokanisa na motema no nzambe wana kangola yo abikende kosukola longi ntango akesukola moni vie na ye ekamwisi bato bien aimé pasi nyonso ya des choses oyo nzambe apermetaka na bavie na biso eza na basituation mosusu nzambe nde azopermettre na vie na yo bamalheur mosusu okuta nango nzambe apermettre mpo ase manifeste mpo ase manifeste na kati na vie na yo mpo omona nkembo na ye mpo misala na nzambe se manifeste eza na bamalheur nyonso te moto ezalaka péché tala aveugle oyo yesu alobi te eza ye te yango nabi tika bakondane yo tika baloba oyo bakoki koloba contre yo mais soki okangami na nzambe nzambe akodelivre yo tika bafinga tika bakanisela yo mabe mais osatache na nzambe lokola ana asatachaki na nzambe nzambe akotika yo te malheur nyonso baproblème nyonso oyo ezoyela eza kaka te ke péché non il y a des choses nzambe apermettre bato si bakondane yo bien aimé problème iti Joseph na kati ya libulu
Tant azaki na kati ya libulu. Ezaki péché. À cause du péché, Joseph nazaki na libulu. Joseph tant azaki na kati ya prison. Ezaki à cause ya péché. Tant mutanga uta Joseph na kati ya libulu. Abi libulu mulai Joseph a se retrouvé na kati ya libulu na place moko inde na lobi ayeba kite moko. Soko tuni aba na ebite poane. Soko tuni aveugle pe aba na ebite poane. Otuni ana aba na ebite pona ni ezolekela ngabo. Joseph na kati ya libulu soko mona ke wana lobi. Masuma Joseph emimoni samite. Ezaki ndepona bas œuvres de Dieu. Emimoni sa et se manifester na bomo ya Joseph pe na libota na bango. Joseph a péché quitté. Daniel na kati ya libula bakosi a péché quitté. Shadrach Meshach na kati ya moto ba péché quitté. Mosai na nzambe. Misala na nzambe ezo se manifester kalate na vie nao. Nzambe loboko neso se manifester kalate na vie na yo. Mwana na nzambe loboko na nzambe ezo kita. Tango ba difficulté ya kamakasi nde tango na nzambe akosala kalate. Tango batu bamona ki bango place wana na ka wana na ba moto wana. Batali balobi yenda sa lisumu. Tika bango ba critiquer o baloba sa lisumu. Tika bango ba benga yo moto masumu. Système ezaka moko. Na bango. Na Daniel. Bakita na libulu ya bakosi. Totala nana ko bima vivant. Totala nana ko bima vivant. Système ezaka moko. Bango ba santu. Sans péché. Na muto nzambe azo préparé. Na muto nzambe ninga salela. OK. Balanda Daniel na libulu. Daniel na libulu, bango pe na libulu. Totala nana ko bima na bomoi. Totala nana ko bima na bomoi. Bien aimé, ba critiquer ministère na yo. Ozana kati ya libulu, mais oko bima na bomoi. Oko bima longi. Oko bima muto azana victoire. Ba critiquer yo, mais ozana kati ya prison. Lokola Joseph azana na kati ya prison. Ozana kati ya moto. Lokola ba Shadrach Meshach Abednego. Mais oko bima sans atasuki na omoko teke zika. Oko bima. Hallelujah. Oko loba nini pona Rachel. Tanga zangi ko tanga zobota te wana eza péché. Okoloba nini pona Abraham na Sarah. Eza péché. Nzamba ebi pona nini. Nzamba ebi pona nini temps ozo passé. Nzamba ebi temps nini ozo passé nango ya kolela ya pasi ya minyoko ya souffrance ya malade. Olali peut-être na mbeto ozolandanga oza na kati ya programme à Jésus-Christ notre médecin. Na ya kande ko telemisa su kondima na yo. Alléluia. Bako lukayo muto batali balobi non. To kamwe misala o Yesu asali na vinaye. Est-ce que za yeto eza yote nde bakomo kama bana nga misusu. Est-ce que za yoto eza yote. Bakomona baona ba fete bazo kama babi est-ce que za yote eza yote. Abi oui eza ngai. Nzamba sala ngo pepai na yo. Batanya sozo le kawana ya pasi wana. Lelo lokwa servante na Nzambe. Na ekoloba ke sili na kombo na Yesu. Ndima ke Nzambe wana zana bomo ipa kosala. Bakamwa ki vi ya papa oyo ane oyo nazo ko déclarer pona yo. Vi na ope ke kamwisa mokili. Ba situation nyonso ozoleka nango mabe na kundi yango lelo au nom de Jésus. Na kati na pasi wana kotikala wana te. Eloko ezo faire souffrir ezo si lezo tika yo na kombo na Yesu. Vi na ezo ko changer ezo koma moto mosusu au nom de Jésus. Koyoka ba penser na bango te. Koyoka ba parole négative a batute. Na lobaka ngo toujours.
koyoka yango te mais yo réponse neza pa Yesu. Yesu alobi alinga se manifester ba misala na ye alinga sala yango kati na yo azoko se manifester ba œuvre na ye epai na yo ba œuvre na ye ko se manifester na vie na yo eza likambo te Satan simbi yo oza mwana nzambe Satan simbi yo te oza mosai na nzambe Satan bokokoka kobloke yo te. Yesu alobi non 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 Yesu ayebisi ngai na yebisa yo non pona makanisi ozokanisa non pona bapense ya bato oyo bakotisi yo yo mpo komi kondima peut-être pe tata mwasi na biso wana mutu asalanga boye ye mutu abloka nga na baprofesie ebimaki naye koyeba nolongola komba tata mwasi lelo oza na lobiko na yo. Peut-être pe baparent na ngai ozobenga bango susu te yo mutu oyoki nga lelo benga papa na yo benga mama na yo senga bolimbisi nzambe akokitilo grâce. Peut-être eza kaka bango wana bango te lelo yo mutu olandi ngai lelo nzambe apermettre oyoka eza bazœuvre de l'Éternel eko se manifester na vie na yo na kombo na Yesu. Naza na besoin ya témoignage na opo na yebi ke nzambe azosala kati na yo. Lelo na ye na message ya prophétie po na yo. Na besoin ya témoignage na yo sengeli yo témoigner. Makambo nzambe azosalela yo. Na pokwa lelo nde tozobondela. Okomona loboko na nzambe. Nyonso ezalaki ya kokufa. Na loba yango toujours. Ezalaki ya kobeba. Ezalaki ya kokufa. Eza po esekwa. Miso ezalaki ya kokufa emonaki. Libumu oyo bana kokoka kovandisa mwana te evandisaki. Maladi nini elembani na miso na Yesu. Yesu atala maladi yango alobaki nga na koki te eza te. Oza na kati ya programme Jésus-Christ notre médecin. Oyo aye po akangola yo. Oyo aye po akonsoler yo. Bien aimé ata situation ezo troubler mutu na yo. Mais simba Yesu akopesa yo victoire. Apesa victoire na pokwa na lelo. Tala Lazare. Lazare akufaki. Mais Lazare asekwaki. Yango na oyebisa mutu moko. Bato makambo nzambe akosalela yo ndenge asalaki tata oyo bato bakomi kotuna eza yete bato bakamwaki ye ndenge mpe nzambe azosalela ane oyo eza mpo bato bakamwa yo oyo nazokumisa nzambe parce que bana nanga mingi bazotémoigner bato bazokamwa bavi na bango. Bible elobi na mokanda na Jean chapitre 12 verset 9 tango nzambe asalelaki Lazare tango Lazare asekwaki tango nzamba se manifestaki Yesu a se manifester ba œuvre na ye ba œuvre Jésus et se manifester ba œuvre na nzambe et se manifester kati na vie na Lazare tanga sekwaki. Bible lobi na biso na mukanda na Jean chapitre 12 verset 9 batu bakoma kiko kende tala Jésus pona Yesu azanzambe azoteya azobikisa matu. Mais Bible lobi le susu batu ezalaki kaka Jésus te babandaki kokende tala mais babandaki kopase kuna pe pona Lazare. Pona Lazare multitude ya foule ya ba juif ebandaki kolanda Jésus. Kaka Jésus kaka te non pas seulement à cause de lui, bazolanda kaka à cause de Jésus te, bazolanda kaka Jésus te, mais aussi pour voir Lazare oyo azalaki akokufa pasekwi. Ane oyo ezana batu mususu soki aye na église ezalaka ate po ya koyoka maloba na nzambe ndenge ezala pe po atala misala oyo sasali na vi na yo po akumisila ngo nzambe a cause ya misala wana. Bible lobi batu bakomaki koya pa ya Yesu mais ezalaki ka pona koyoka Yesu te mais ezalaki aussi pona kotala Lazare. Lelo na pokwa na lelo de batu bakotala aussi yo grâce ekokitela aussi yo lipambo ekokitela aussi yo miracle ekokitela aussi yo délivrance ekokita aussi na ndako na yo basi o babotaka te bazobota aussi comme les autres. Balobi misala ya Yesu etindi bango balanda ba juif bazolanda Jésus mais kaka Jésus te aussi Lazare oza Lazare na pokwa na lelo soko zaki mokufi na pokwa na lelo sekwi bato bakoya kotala nkembo na nzambe na vi na yo
bato bakoya kotala makambo nzambe asaleli yo bato bakoya na mboka oyo kokumisa nzambe na yo na kati ya Swede parce que bakoyoka sango na o nzambe asaleli yo bato bakoluka yo partout kokumisa nzambe pe kokutana na yo po batuno ba question ezalaki ndenge nini asalaki ndenge nini bakoya po bakokamwa vi na yo bakomona ke vi na ye changer bibelo biba yaki kolanda Jésus bien sûr nzambe na biso mais babi aussi te kotala Sephora parce que bakambo nzamba talelié aussi te kotala chéri na rapporte di do likenja parce que makambo nzamba salelié aussi to yeka na Suède kotala ba serviteur de Dieu wana poto yoki makambo nzamba saleli bango ndenge ba yaki kotala Salomon na makambo nzamba salelaki bato baoti musika na ba reine de Seba ba yeka kotala aussi makambo nzamba saleli bien aimé na pokwa lelo na yeko ebisa ozamoko ya ba aussi wana Ozana kati ya ba aussi yo toi aussi nzamba ko salela yo batu bako ya na église abongo ni motema pona mibikamo nzambo asali na vie na yo nazana bana mingi bazana ba témoignage bazaba aussi ya na pokwa na lelo zala moko ya batu wana lokola Lazare oyo wapi akufaki metanga sekwaki bato balandaki ka Yesu te mais balandaki pe aussi son serviteur pour na témoignage pour na koyoka pour na komona makamuzamba saleli Lazare lelo pe bato bakosala ngwe pa ina yo ane oyo bato bakoya koyoka yo bato bakoya kokumisa yo bato bakoya koluka yo bato bakoya ko ka témoignage na yo hallelujah Zamba mona esiko zalole futa yo na ile message pour na encourager yo na baki na programme oyo Jésus-Christ notre médecin eza programme ya mitema pese motema ekomi na suka ye ko pomper lisusu ye ko pesa force na pokwa lelo na lingi ozo esengo na lingi longola mawa na lingi longola ba pensée négative wana zanango même pona bande comme susu longolango parce que nzaba linga sala aussi na vie na yo nini tungisi yo nini zo tungisa yo kozala condamné te pasi nyonso nde na lobi wana eza kaka teke parce que oza na péché oza na péché te toti omona te Joseph na libulo ezaki masumu Jésus na croix asala nini nzambe alingaki kose manifester ba œuvre na ye alobi oui na kose manifester ane on nzambe azo se manifester kati na yo tokomi na suka message na biso nalingi nkolo apambolela ngai yo ozala mobali pe mwasi esengo ozala oyo alongolaka susi olongoli susi ekei ntango koti na programme na loba yango bosana susi eza 100% Jésus okoti awa nzambe azomona yo eloko ezolelisa motema na yo nzambe ayebi yango azopesa yo solution nango baquestion oyo oza nango ebele bapoint d'interrogation ebele réponse eza pa Yesu lelo Yesu abi nayebisa yo misala na ye ebandi kose manifester na vie na yo yamba grâce wana esika ozali au nom de Jésus alléluia oh la basanta kaya baba yamba grâce wana oza beni oza ya kobikisama tika na pambola nzambe mpona yo kanga miso esika ozwami ndeko moko atunaki nga lobi malgré tosisa ye déjà mission abi Jésus-Christ notre médecin akoki mpe kobikisa oui akoko bikisa nga na situation naza nango ya mokongo pasi oui ndeko nayebi te soki oza ozolanda biso Jésus-Christ notre médecin eza kati na volonté na ye nde abikisa yo
bande ko nyonso boza malade to bandi ba programme mususu asika bona ba situation ya mingi ya pasi ya difficile bozo mona makambo ezosimba te afana bondela benga luka biso so oza na Stockholm oza na Suède yaka na église to bondela pona yo yo oza musika oza na France ba passe belebele kanga miso siko zwami même si oza na Suède oza musika mo akuta na biso ezate kanga miso pona zo bondela molimo mo santo azo toucher siko zali maladie oza nango ba serso zango na ebité mais soko oza pembeni na oza na verre ya mai okozwa verre ya mai azobondela nzambe eke mai wana ntango nazosisa obondela omeli yango omona grâce na nzambe ebele na bomoi na yo. Seigneur topesi yo merci poza malamu na pamboli yo mpona message pambola ba bien-aimé oyo balandi message apokwa na lelo na kombo na Yesu. Nzambe bandeko nyonso basimbi mai oyo batie mai na ba verre na bango na pamboli mai wana pe na bongola ngo na makila na Yesu au nom de Jésus afin que tango bazoko melango babikisa ma maladie ebima kati na bango na kombo na Yesu bazala délivrer au nom de Jésus. Seigneur le grand Dieu de la Bible na pamboli na poko na lelo bandeko nyonso baza malade ba o bazo souffrir na bengani maladie wana au nom de Jésus ba o baza na blocage na chasser esprit ya blocage wana au nom de Jésus na kombo na Yesu milimo na kufa etika batu au nom de Jésus souffrance nyonso etika batu au nom de Jésus mais grâce na yo accompagner bango na poko na lelo nzambe message ototi koyoka na yebi ke nzambo répondre biso tondimi ete ba réponse na biso ezwami nde na monoko na yo nzambe merci parce que au fongoli ba porte pe obikisi pe opamboli pe oconsoler biso merci pour na butu na lelo merci parce que oza nzambe merci parce que oza bolingo merci Seigneur na nyonso sali pour na biso na kombo na Yesu amen. Vraiment que Dieu te bénisse nzambe apambola yo lola emona yo lola efuta yo nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso nzamba kansela bino ma sœur Dorcas nzamba pambola yo lelo eza vraiment jour moko spécial pe mpona nga sœur Fali sœur Béa sœur Sylvie que Dieu vous bénisse nzambe amona bino lola efuta bino nzamba tika bino te sœur Godin nzamba pambola bino nzamba pambola bato nyonso sœur na biso Grâce sœur Grâce elambi nzamba pambola yo mosakoli mete nzamba pambolo mingi mama nanga vraiment que Dieu te bénisse mama na biso mosakoli nalingi yo mingi na bolingo na nkolo molimo nange sepelaka na yo makasi makasi mama mete mosakoli ya tango oyo vraiment nzambe amona biso lole futa nzamba pambola papa Victor Mukendi ceux qui n'a prononcé ma belle limbisi maman Caroline que Dieu te bénisse ba serviteur de Dieu nyonso balandi so na poka na lelo lole futa biso et mon abiso nzambe abosa na kokanisela ba o nyonso abosa na kokanisa biso te na poka na lelo akanisa ba o nyonso balandi biso na poka na lelo na yebi ke grâce na nzambe ezokule toza na kati ya programme na biso Jésus Christ notre médecin oyo wapi ayaka kobikisa tango nyonso toteyaka ezaka po mutu moko azala console ezaka po mutu moko abikisama nayebi ke na poko na lelo nzamba console motema no nga nayebi eloko ezotungisa te nayebi eloko ezolelisa te me nga nayeli yoka message ke nzamba alobi kolela susu te nzamba alobi zaa na kimia nzamba alobi azosalela bikamwa nzamba alobi azodelivre yo nzamba alobi ane oyo eza ane ya victoire mpo na yo kolela te kokanisa mingi te naloba yango toujours makanisi epesaka susi makanisi epesaka non makanisi epesaka malade susi epesaka malade yango wana eloko na ye naloba kokanisa mingi te kozala moto kokanisa mingi te tika bango bakanisa oyo bazokanisa mpo na yo me yo réponse na yo eza pai ya Yesu longola bapense nyonso ya mabe nayebi ke baoyo bazwaki kopo ya mai bameli nzambe epasa ye bango mpe bagrâce ebele parce que eza révélation oyo nzambe atalisaki na pokwa na lelo bien aimé longola susi bosana bafacture bosana baproblème nzambe aza na projet malamu mpo na yo nzambe apambola vraiment bomoka mboka comme d'habitude nde tolobaka
musala kitoko azosala. Nzamba pambola chéri nanga porte dido likenza na ba soutien. Nzamba pambola bana mepsa ba femme engagée nyonso o bazolanda pe bazo soutenir Maman Sephora. Communiqué ezali dimanche tozana culte à partir à 14h 16h30 na Egdal. Eza journée moko spéciale to bondela pona bandeko. Eza culte spécial. Donc invité batu yo moko zangisa te to bondela pona bandeko, to bondela pona bana, to bondela pona basi ya zemi parce que Nzambe apesa ki révélation wana. Tango yebo ozana zemi, ozana ba problème, ozana bana yaka na bango to bondela pona bango parce que za révélation o Nzambe apesa ki to bondela. Donc dimanche kozangisa te na culte na Stockholm, eza journée ya prière, délivrance, prédication, bénédiction. Toko bénir pe bino. Eza culte moko spécial. 14h juste 16h30 na Egdal. To changer to za susu na friangete. To komi na Egdal. Donc ceux qui obungi numéro de téléphone eza wana okoki ko benga Maman Sephora ou bien apôtre Dido ou bien obengi bomoko amboka papa na biso momo akotalisa yo esika biso tozali soit ndenge ni okoki kozwa biso. Nzambe vraiment apambola yo mutolandi biso. Nzambe apambola mama na ngai Pauline, chérie ya papa na biso momo na soutien na musa munene bozo sala. Nzambe abosana te ko batela yo pe libota na yo parce que na lingi yo mingi ko bosana te ko partager message et sunga batebele za na lokola esclave wana na ndako na man malgré moi na muke mais apesi quand même information o ebikisa ki batu. Ce que osali bongo Nzambe pe ya lola akopesa o eza posa motema na yo. Nzamba kanisela biso boteza malamu pona biso tokuta nsu na live na biso dimanche à partir ya 20h30. Que Dieu te bénisse. Pambolama pesa moi si esengo pe mobile esengo na kombo na Yesu. Samundoki nayokaki na matui manga natangaki pe na Biblia tala lelo ekomi réalité po ezali ya solo nayokaki na matui manga natangaki pe na Biblia tala lelo ekomi réalité po ezali ya solo